pour tracasser l'équipe en plus ba criminel bato bato tambola na ba quête na au moins okumba moto ko tika moto boye ba kaleo okuei ba botolo pe moto lika mwana pe so passe ba diba tu kengisha bikola munjila te tu 25 ya moto ba ko jambulisha to bana ba teketa tu benga ba kuiba mais tu 25 nongo ba ko kwatisha bena mikanda ba pesa ba tu kengisha munjila bikola trakaseria ichi munjila mita buntu ka lele ni birode ay katuna ba bimani bifumi na yeni tu tous à protéger dans l'état. Bonjour et bonsoir, bon après-midi, mes très chers internautes, mes très chers abonnés. Boza ebele ya ko s'abonner na chaîne Bino Ronsi News TV. Kaka nde na yebisaki bino to ko memela bino ba news na kata Ronsi News TV toza na ba branche ebele ya ba news to ko memela bino awa na Kinshasa. Pona ba oyo boza libanda na ba émission obino bolandaka toujours na chaîne Bino Ronsi News TV. Yango na sengi na bino bo s'abonner massivement. Toza na commune Yalemba, précisément na parking na rond-point terminus, pardon, na rond-point terminus, na parking yaba bato a moto, ba chauffeur ya moto, pour na c'est là, ba chauffeur à moto bazali ko déclarer trop, bazo déranger bango trop, sans compter mikanda, bazo kanga bango kaka boy. Tracasserie eza makasi na nzela ya Kinshasa. Pe Karande na esubino naza na arrêt ya bato moto na parking na bango toko kutana na quelques motards bako pesa bino ba point de vue na bango bino ba eboza na libanda o bolanda biso boyebi ndenge nini Kinshasa ezali boyebi ndenge ni tracasserie ya Kinshasa ndenge ezali ezaloza na mutuka privé ou taxi moto boyebi tracasserie ya nzela ya Kinshasa ndenge ezali bato ba moto baleli trop. Tracasserie oyo eza vraiment makasi ba papa baso ko s'en sortir te bo kala mingi te rentrée scolaire ezoya bazo ba tenenge nini bako se préparer pour na rentrée pour na bana po tracasserie ko kanga eza ya mingi sans plus tarder na ko zwa mo motard moko le grand caméraman abenda na ko zwa motard moko ako expliquer bino nzela eza ndenge nini. Bonjour papa. Oui, bonjour madame la journaliste. Okoki kopesa biso kombo bae o bazolanda biso na libanda ya mboka bayeba kombo na yo nani? Kombo nanga eza monsieur Mwepo André. Naza premier vice-président na l'association de biso ba montar Anamo Barasbel. Naza premier vice-président ya Tonso Alemba terminus. OK, papa. Tonu olobela biso batu pe baza libanda bazolanda yo. Nzele za ndenge ni na Kinshasa. Ah, vraiment dans le monde de la moto, tous a vraiment protégé dans l'état. Donc bada ko taxer biso na premièrement lokola keta ngozo kumba moto okomi kuluna oza désordonné oza mutu moko vraiment donc abandonner l'état aza ko protéger bisoti. Nandé tali va tracasserie dans cela bien sûr tracasserie vraiment yo moko yebi mboka na biso en tout cas toko ko le belangoti zoaneti batu ya service à transport to yebi que notre toza association na ba montar toza organisé donc toza association mobimba na ba dirigeant na biso bazali soki likambo ya document ebimi ke babimisi il faut bien que ça ba responsable na biso toyokani ekosalema ndenge nini mais pour le moment, actualité, na o etel tracasserie nanzela que non, besi moko ebimi, to kenake pas ministre et provincial de transport, to sola ki na yi. Aba que non depuis pandémie jusqu'à l'activité, en tout cas, to vandi ça to ça document moko te officiel ebimi pona côté Kalabino. Mais to zela, to le ndenge ni to ko sala, pe temps avant to sala pe to ko bengisa ba responsable na bino. Mais to zo mona ba commune ciblé neti Mateti Ngaba, Chango,
Donc soit que vraiment en tout cas toza moyen na auto kende ko esa l'intervention pour na montagne na ngamo bakanga na ngaba mikanda bateka mikanda nini ba pesa papier moko boy kutu so tali vraiment ko eza vraiment okoko imnate eza vraiment mukanda moko officiel eza biko mayu ya ka ba osala document combien c'est 40 000 yani moto versement combien par jour versement moto c'est 10 000 12 000 mais tant on mukanda 40 000 et quoi mutuka pero ndenge ba osala yango to hiérarchie ya likolo ba yebi yango te ba bi que non beaucoup mais strandé azo sa ba mikanda wana bon ba yokanya entre bango na bango mais to ba ka ba commune ka quelque commune na lema mais comment ezati. Mais excuse papa, mais entre temps à part tracasserie o eza nanzela moko pe bino pe ba moteur pe bozara ba eza na ba moteur mususu bazara na ba document pe za compléter neti yo comme za chef ya association ya ba moteur est-ce que au contrôle pe ba moteur na yo bazara na ba mikanda na bango nyonso na ordre? Oui madame, document le quoi document moi en 2000 donc sur la bourse il était 2016 2017 ils a document mo ke bimaka to sensibiliser ba moteur au cas gouverneur qui m'a dit en tout cas bato moto félicitations parce que ton yamba qui appelle na epé to salela ki o ya senga ki biso to soma ki ba plaque ancien gouverneur qui muta za nyongo na biso ba plaque wezo ye bango to soma ba appel to soma plaque te ba plaque appel to ba soma combien ata bino moko to soma plaque ba pese biso ba plaque te et puis to soma mikanda fiche ya autorisation de transport na fiche il y a identification. Bon, on te demande quelque chose, na bank. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est bien que mon montage que nous avons officiel. Tout ça, qui y a un soir qui est contre l'archive, bon moi en tout cas, tout ça vraiment tout résiste à aller contre l'État. Mais ceux qui baillent sur le comment tout le monde qui nous a pensé, il y a que non, ma tête il faut qu'on t'en là. Donc pour les moments, il y a besoin de guerre moko. Batamoto te tout ça traque tout bon tout ça moi désordre parce que eleki. Net tu m'as dit par jour parce que ça moto. Donc pour libérer moto il faut 20 000 francs. Sikoyo papa, potomoni oza parents, oza mariés, oza na bana. Na tracasserie o eza na nzela. Rentrée scolaire pe yango yo pe ministre ya enseignement déjà annosaki. Chef de l'État pe déjà annosaki pour na rentrée scolaire. Sikoyo pona yo na nzela ndenge za mobulu. Sikoza ko se préparer ndenge nini? Ah madame en tout cas ngai naza marié, naza responsable père de 4 enfants. Donc tant que tozo sala musala oyo eza secteur informel. Il faut qu'on y ait bas. Mais tu as dans besoin l'État à son habitation. Et le but est que tu as un moto boyer, tu as peine à ma coquille capacité zali. Tu as diplômé, licencié, mais parce que le choix est zaté. La place n'a pas d'akana qui ne connaît pas boyer, n'a pas courage, n'a pas de dans zela pour n'ambunda. Moto zomana oyo ezoboko la bana ezotangi sabana. Les mikolo vie za passe. Bino moko bozomo na réalité mboka na biso. Tozo futela bandako, dollar eza komata. Et puis, ba tracasserie pas to éviter est-ce que tu peux s'en sortir pour la rentrée scolaire à Bana. En tout cas, l'État a son gabiso. L'État a son gabiso. Balongola, Kobamba biso, ba caché, bazo ba magabiso. Toza ba milice, toza ba kuluna, toza ba ceci cela. Toza ba responsable. Dans le secteur nyonso. Mamabe ezanga tata na mituka partout ezanga kati mais tant to na moto to zaba responsable okoza image ya petit frère oyo donc ozo na âge na ye azo futela ndako azaye pa na ye ozo monde mais il faut l'état faire sa biso misala ezalité mais na auto zu courage boto sali il faut protéger biso ceux qui mesure ezali azo attaque ko bengisa biso to débattre ensemble. Pona balandi o bazolanda yo na libanda ya mboka po eza pe na mikonzi pe ebele bazolando bazana libanda ya mboka baza pe awa pe na mboka na biso Congo bazolanda yo yebisa bango mwa message moko ya mukie balukela bino solution par rapport ya banzela par rapport ya mikanda oyo. En tout cas madame bosenge eza que non bakonzi au mani pour le moment eza pasi pona koboma su musala moto na Congo. Parce que aujourd'hui, les motos et l'équipe est belle, tous ont mérité le ministère. Aujourd'hui, tous ont avant que non, Moussala Oyo. Pas que non,
ba mettre en vraiment ba tia ordre parce que ce que non ba que bana lelo ba to moto taxe na bino futaka autant que tous apesa que Congo ba moto futaka taxe autant ata to futa na fike moi $10 par année vous avez battu moi budget mboke komata ba konzi ba accompagner biso ba sunga ba protéger biso toza exposé na ba danger ebele ba criminel. Donc l'État a protégé Bisso. L'État a protégé Bisso. Reprendre les locaux. Toza ba kulunate, toza ba miyibite, mais to ba courager. Au contraire, toza ko sunga l'État place que ne ko saka ko yibaka ko mettre en sécurité. Et puis, toi il se peut pas conjuguer na musa to sala oyo, toza ko contribuer makasi to état d'enseignement. Parce que tant que tout le monde a mbeba to kenda noki la société est aussi la police ayemba la moko donc tout en collaboration na bato renseignement pe lissus mais ce que l'État a soutenir biso en tout cas qui a acheté vraiment maele na compte na biso to ko sunga l'État makasi. Merci beaucoup papa. Kaka nde na yebisaki bino toza na kati ya commune ya Lemba précisément na rond-point terminus na re ya ba mota boyoki nde ba mota nde bazolela pona tracasserie o eza na nzela ya Kinshasa. Peuple congolais ba mikondi o bozolanda biso boye ba kosunga ba chauffeur na biso ya ba moto po bazolela po nzela eza vraiment mobulu bazokoka ko travailler bien te bazokanga bango pamba pe baza ba parents fo basala tokosuka kaka na motard moko te ba motard bazebele tokozo au moins 2 ou 3 ba opesa ba point de vue na bango par rapport ya nzela ndenge ezaleli hein. Bonjour papa. Bonjour. Ozana émission ya chaîne biso Ronsi News TV etala makana libanda ya mboka pe na mboka na biso ya Congo. Tozolobela par rapport ya tracasserie o eza na Kinshasa pona bino ba chauffeur a mota nde bazo ko déranger bino na nzela bazo kanga bino parce point de vue na yo eza net nini ba tracasserie o eza vraiment na nzela point de vue no eza nini. Bon point de vue na ngezali ba konzi likamnyo surtout l'État n'a pas solution. Biso tozali awa tozo travailler parce que to boyi ko sala mabe na mboka. Tant to travailler boye yango yo sa ke mutu mo makanisi ya mutu ezala bien même par rapport ya bato oyo bazo déranger biso na nzela donc yango zo mona pa sote pe to ba accident mingi ezaki na mboka ezali par rapport ya bato wana au mona balinga bakanga mutu kima mutu ka bouf et tout mutu asani ni akufi donc to senga l'État azola biso pena ba position moko ke o biso tokozwa pour tracasser les qui en plus ba criminel ba to bazo tambola na ba quête na au moins okumba moto ko tika mutu boye ba kaleo okuei ba botolo pe moto lika mwana pe pesa so passe o botola moto batu lem so kumba moto ya batu oke kuna kolo moto pe afutisi yo mbongo donc maweza te l'État pe ola comprendre que mutu ataki lem so par exemple munduki atika moto bon ami bo akufa kaka habité moto kende kei kuna pe kolo moto mona afutisi akomo futa suba nyongo donc nyoso na l'État asunga biso l'État za lokola papa za lokola te mais za papa na biso yende mutu ako sécuriser biso donc to lingara l'État na biso makasi pe biso pe na souci à l'État pe ata pe ngam na biso souci na pas na biso pe to na kimia to travailler parce que to sunga pe population donc population azo tambola place ko tika to soka ba lebisu mutu zonga ndako 21h ben 22h place on les musu zaka kuluni zala ka ba déranger ba na moto tant to lekisi mba wa au moins mutu pas en sécurité ozongi mais tant l'État pas été la police na ba kwenyo surtout pour na ko sécuriser population eza malamu wa pe to kozapena na sengo makasi na l'État na biso. Malgré Pewana, mais l'État pas loba qui bino ba motard, botambola na ba casquette, botambola na des autres na ba vitesse pour la plupart ba accidents ils a ming causé par bino ba motard. Conseil peni no repesa na ba ninga no ba motard. Malgré tracasseries zananzela mais conseil pena bande ko na bino o bakumba kana désordre o baza mbulu baza vraiment mutu pas bien. Bazo kumba batu ponde ba kumba rabon bazo kumba ba papa bazo kumba ba yaya ba mama hein conseil ni no pesa pena baninga no mota.
bon pour nga na koloba conseil na ko pesa ezali mutu nyonso tout asalaka musala d'ailleurs osala musala na conscience na ye tozotambola na nzela eza na makambo ebele nzela soko otamboli mabe okozwa problème soit obukani soit ozoki soit po kufi bon esenga eza likambo conscience yango na osenga na bato nyonso bakumbaka moto baza na conscience bayebaka vie eza moko ntango ozokumba kumba bandeko na biso tomemaka bango bakoma na ndenge esengeli ntango ozomema mutu mema mpe mutu na ndenge ya responsable omemi mutu mpe mutu basanti ke mutu oyo amemi ngai à l'aise mpo esika ya okende mbala nsima mpe so amoni oso osala nini akobengo ya komema nga okomeme lisusu donc ezali malamu ntango tozosala mosala na biso ndenge ya bien tozala mpe confiance mpe bakile bapesi biso mpe confiance ya komata ebele mpe tokomona mpe bolamu na ndenge ya malamu yango nasengi na mutu nyonso tu oyo bandeko na ngai bamotare nyonso tu basala mosala na bonzambe nyonso na kimia. Merci beaucoup papa. Toujours kaka na rond-point terminus kaka nde boutaki komona ndeko awutaki koloba bandeko oyo pardon bawutaki koloba par rapport ya tracasserie toujours tozana ba chauffeur ya motard oyo baza ya moto. Bonjour papa. Bonjour maman. Ah tokutani na ndeko moko mais aye alobi ke akopasser message na langue maternelle na ye po baye oyo boza kuna bino mikonti bozolanda biso botala ndenge ba chauffeur ya motard ndenge baza kolela tracasserie eleki makasi bakose débrouiller ndenge nini po balesa bana bakose débrouiller ndenge nini po bafuta bandaku na bango ba classe yango ezozonga rentrer kala mingi te baza kolela tracasserie oyo eza vraiment makasi papa message na yo eza nini pona bandeko o bazolanda biso à travers ya chaîne na biso Ronsi News TV oyo baza libanda ya mboka na oyo pe baza na mboka na biso oyo bazolanda pardon plutôt réponse na yo to point de vue na yo eza nini pona nzela oyo nde baza ko déranger bino. Point de vue même maninga mbabwani bana betu bene mikanja autorisation baji ba tukengesha bigola munjila te tu twenze milimu ya moto ba ko jambulisha to bana bateketa tutubenga ba kuiba mais tu twenze nongo ba ko kwatisha bene mikanda ba pesa ba tukengesha munjila bikola ni mabuli ka yuba luto baji ba ko ele chance mulu ba ni mana na shiri ba embouteillage dibo di mana ba profiter ba ko ata musanga mwele bintu abibu tutushe bigola te bene mioto ko terminer sakaton sanga to ba tukengesha bigola bene mikanda bumbe na muchima ba bala moteni civil bakutu ambriye me bon so amudu moni kato na liberato ani ba konsi ba to yela menje ba te bena moto kulemba papa kaka nde bouti ko landa ndenge alobi tracasserie eza makasi batiki ko lata bateni na bango bakoma na bateni civil po bakanga ka ba mota papa ndenga azabo aza jeune garçon père papa ozana bana tingana célibataire aza célibataire lobi akokoma parent lobi akolinga zala na ndaku na ye aboyi kuluna aboyi koyiba a préféré asala musala na ye oyo ezo permettre ay bandenge ni ya ko s'organiser ay bandenge ndini lelo koma na ndaku na ye ay bandenge ndini lelo pe to lobi akoma parent azana famille mama pe azali il faut mama alia bandeko baza kolela bino ba konti bozolanda biso à travers ya chaîne bino Ronsi News TV boluka solution boyede ba motard na biso hein boyede ba motard na biso pe kaka nde bozomona toza na rond-point terminus na arrêt ya ba motard papa ozana likambo koloba par rapport ya tracasserie ya nzela bon ningambulisha mwana etu tracasserie ya ichi muinjila mita buntu kali lelo ni bureau de ay katuna babi mani bifumi na yeni to bureau de lelo bigadi signatire tutangi kumikanda kageni signatire wa gouverneur to mikanda idana ya commune miabitu tenzela midu mita buntu katu tumana mikanda to adu yubanda uye kuchangu sana mikanda ni bureau de kai bureau te bintu abisamisha mutu bikunda anene ba batangila bolo bimpo bolo tete bajanga chiletu malo tudeto ani draw yetu bakala ko angata engagement yons muishila ko chonsi tu enzachi letani kala mu supporter. Merci beaucoup papa kaka nde na ibisaki bino to uti kolanda ba chauffeur na biso ya motard baza kolela trop tracasserie eza makasi na nzela to komi déjà na suka émission na biso boyoki ba point de vue na bango baleli na mikonza mboka balobi tracasserie oyo eza makasi trop
bae oyo baza kolanda biso à travers ya chaîne na biso Ronsi News TV ya yemoko madame na biso Ronsi Mfwasoni azali kolanda biso na mboka mopaya tala ndenge Congo bana baza kolela na kosenga na ba oyo bazolanda biso bo s'abonner massivement na kati ya chaîne Ronsi News TV bokozwa ba nouvelle ebele po makambo aboye bakonza mboka batalela biso peuple congolais azolela bino bayo boza libanda bosungaka biso na ba commentaire na bino na ba point de vue na bino na ba oyo pe boza pembeni na bakonzi boyebisa bango que peuple congolais aza kolela baza kolela mingi nzela eza vraiment mobulu pona ba mota pona journée ya lelo na mokolo ya lelo tosuki awa na pesi mbote na ngai na mon boss hein Maman oh yaza motema monene. Maman oh soka seki ba angelu ba sepeli. Maman oh soka lovi i bana bayoki. Maman mosala ezo salema pe mosala ezo continuer toujours ko salema pe na kosenga na bande ko nga po s'abonner massivement ngana bino tosuki awa ezalaki présentatrice na bino Crispine Kisoka Kiss oyo azalaki liboso na bino yako pesa bino ba nouvelle oyo bosenga ka biso toujours yako sanose pe na sima ya caméra na ngana pesi mbote na Diego azane Diego musique te yaza Diego cameraman oya salaka ke bozo ba image ya kitoko oya salaka ke bo mona ba présentatrice na bino kitoko pe na pesi mbote na ba abonné na biso na famille Kisoka na famille Vundi na famille Masamba na pesi bino mbote ya mingi na lingaka bino ya trop bo s'abonner massivement na Ronsi News TV. Bye bye.